tozana komina maluku mwana mboka tomoni baye batoni lisima na yo bamituka oyo eza mituka ya yo osombi mpo na intérêt ya bana maluku to ya vila Kinshasa to ezali ba oyo bazo respecter mibeko ya mboka te. Non, vraiment merci pour na accorder nga liloba. Mituka oyo eza mituka na sombi te. Eza mituka oyo na kangi oyo bazali kobuka mibeko ya mboka. Kobwaka bosoto na kati ya makadam précisément na RN1 donc na balabala oyo ezali kokende Kikwiti Bandundu précisément na Menkao 4 donc na banayi kokende lelo mpona longola bimondisi moko batikaki quelque part wana na nzela na équipe na ngai ya opeto bozomona baza nsima na ngai subitement nazozonga nauti vers Menkao nazozonga nakuti deben oyo kati natala mai ezotanga na nsima natala baimondisi eza na kati nakangi bango mosusu déjà azoya auti kobwaka déjà baimondisi wana. Alors c'est par là que j'ai compris que eza bango bazolungwa limete tala limete kote eza bakobwaka imondisi oleke baluka place batete d'érosion eza bazobwaka na batete d'érosion te bazobwaka yango mpenza na kati ya makadamu. Donc ekocreye mpe baaccident lobi boyoki kee na maluku na nzela ya maluku bato bakufi donc babene oyo nde ya ecotrans bango nde bato bazobwaka salite wana na nzela na balabala na makadamu eza teke na zamba ou bien na matiti me bazobwaka yango mpenza na katikati ya nzela na image ezali bokomona yango soki makambo bazosala bazotonga mboka na biso elongo ou bien bazodétruire biso. Voilà eloko oyo nga nakangi bango naza na bango na quartier bango na minute. Merci, c'est bien moi le bourgmestre de la commune de Maluku. Il y a une situation déplorable chez nous à Maluku. Au moment où nous sommes en train de chercher d'assainir notre ville, mais il y a d'autres personnes qui cherchent toujours que la ville reste toujours sale. Voilà, je viens d'arrêter 3 bennes de la société Ecotrans qui jettent des immondices, donc précisément sur la RN1. Alors je viens de les arrêter. C'est 25, c'est vendredi, le 26 janvier 2024. Donc, je les ai arrêtés et j'ai instruit à mes services de sécurité de ce tronçon de garder les véhicules au niveau du quartier Bangobam. Merci. Non, notre chef de l'État, lui qui nous a prôné quoi ça, la salubrité, qui nous a donné la mission. Quand nous étions nommés, il nous a demandé de travailler sur 2 volets, sur la sécurité et sur l'assainissement. C'est pour ça que nous sommes là pour les soutenir et surtout que nous l'avons donné encore la chance d'être là avec nous pour ce 2e mandat et nous sommes là toujours pour les soutenir et nous ne voulons pas déjà de ces choses ici dans notre pays. C'est pour cela que nous demandons à tous ceux qui va marcher à la contre des lois de notre pays, il sera toujours arrêté, comme nous venons d'arrêter ces véhicules de l'Ecotrans. Merci. Bango chef du quartier Vous comprenez? Où nous avons la tête. Mais elle fatigue à ça là, bango les babongisaka, bango bazo détruire.
ya boye ezalaka te mutuka nini oyo ekoki kozala kaka ezwi salite ekoki kobwaka na commune mosusu po bato mosusu bazala détruit kombele bato bazokufa oyoka kote oyo bavirus ezoboma biso orge bango bazoya kobwakela biso malade bamai wana ozomona na kati wana Yonde mukolo karo ya. Yonde mukolo bakangaki yo. Yonde bakango zo bwaka na nzela. Outi commune limité. Parce que bakonzina bino eko trans ba makambo. Matano mata tuta soza mukolo ka mata. Utano soza mukolo ka. Bazola ndo mokimo mana Molière TV. Yana mukolo ka ye wana. Lui kanga mutuka na. Démarrer mutuka na. Voilà. Démarrer. Voilà. C'est bon kata. Bakonzi na bino batina no bwaka na balabala. Yango bobwaka na balabala. Voilà, merci beaucoup. Kita kasi. Ama changomba moko. acha ba vitre na yo kanga esa Ya bloqué. Mtu bwaka kia yo na balabala. Voilà, mata, va continuer balanda yo. Voilà. Auti commune alimité ba yebwaka kotona maloko. Démarrer. limete kuna place ya bwaka fulu ezalaka te kaka na maloko C'est bon. acha ba vitre na yo kanga to kono na binoka ni maisa na limete ba fulu okobwaka te kaka koto na maloko oya koboma kaka biso mubondo ezo take biso bino pe boza kotaka biso na bafu donc comme si biso mala motara tombola Camarade combien de bakomi awa parce que bafule moko bakamino ebwakaki na nzela biso otelemaki wana kamino eshofaki bakende mokonzi alekaki wana amoni kamino na biso ezalaki na fulu tobanokende kwaka abamekende obwaka fulu na ngai siko kamino eshofi na temi na nzela na ndenge fulu ezalaki wana na nzela ali bakonzi bamoni biso bakani Voilà. ezoki aye wana atelemi wana ale bakangi biso eza lokola mai te biso badesi mai chance ya kanga démarrer position Kanga. Mwana. eza lokola mai ekufeli mwa biso tokwela lilatere yango parce que ezalaki biso totelemaki wana Kita, c'est bon, merci. Ça va. Fais ça compter par la cause. acha bafoni acha Voilà. bino boza mabe biso mukondo boto tozokunda na mukondo tozotake mabe toza na quartier Bangomba na commune ya Maluku toza na vision toujours ya chef de l'état ya King Bopeto mais chose grave tomoni mituka ya Eco Trans ezobwaka toujours banini basalite nango na boulevard numéro 1 ya nino mpona kokende Kikwit. Alors na intervention ya bourgmestre na biso ya commune ya Maluku appui ya armée na biso congolais bide basalisaki biso bakangi bango baye na bango nde bouti komona bakangi bango. Alors yango tosenga na chef de l'état pe na ba service nyonso mpona komatisa sécurité bakokotika te ba compagnie oyo ebebisa nzela na biso parce que kosala prince eza mbongo te tosepeli na intervention ya bourgmestre na biso
ndenge azo soutenir chef de l'État. Puis na deuxième mandat chef de l'État topesi maboko toujours ke liboso. Toza na commune ya Maluku mwana mboka tomoni baye batoni lisima na yo bamituka oyo eza mituka ya yo osombi mpo na intérêt ya bana Maluku to ya ville ya Kinshasa to ezali ba oyo bazo respecter mimeko ya mboka te. Non, vraiment merci mpona koaccorde nga liloba. Mituka oyo eza mituka na sombi te, eza mituka oyo nakangi oyo bazali kobuka mibeko ya mboka, kobwaka bosoto na kati ya makadamu, précisément na RN1, donc na balabala oyo ezali kokende Kikwiti Bandundu, précisément na Menkao 4. Donc na banayi kokende lelo mpona longola limondisi moko batikaki quelque part wana na nzela na équipe na ngai ya opeto bozomona baza nsima na nga. Subitement nazozonga nauti vers Menkao, nazozonga nakuti deben oyo na kati natala mai ezotanga na nsima, natala baimondisi eza na kati, nakangi bango nakangi bango mosusu deja azoya auti kobwaka deja baimondisi wana. Alors c'est par là que j'ai compris que eza bango bazolungwa limete, tala limete kote eza ba kobwaka imondisi oleke baluka place batete d'érosion eza bazobwaka na batete d'érosion te, bazobwaka yango mpenza na kati ya makadamu. Donc ekocreye mpe baaccident lobi boyoki kee na Maluku na nzela ya Maluku bato bakufi. Donc babene oyo nde ya Ecotrans bango nde bato bazobwaka salite wana na nzela na balabala na makadamu eza teke na zamba ou bien na matiti me bazobwaka yango mpenza na katikati ya nzela. Na image ezali bokomona yango soki makambo bazosala bazotonga mboka na biso elongo ou bien bazodétruire biso. Voilà eloko oyo nga nakangi bango naza na bango na quartier bango na minute. Merci, c'est bien moi le bourgmestre de la commune de Maluku. Il y a une situation déplorable chez nous à Maluku. Au moment où nous sommes en train de chercher d'assainir notre ville, mais il y a d'autres personnes qui cherchent toujours que la ville reste toujours sale. Voilà, je viens d'arrêter 3 bennes de la société Ecotrans qui jettent des immondices, donc précisément sur la RN1. Alors je viens de les arrêter. C'est 25, c'est vendredi, le 26 janvier 2024. Donc, je les ai arrêtés et j'ai instruit à mes services de sécurité de ce tronçon de garder les véhicules au niveau du quartier Bangobam. Merci. Non, notre chef de l'État, lui qui nous a prôné quoi ça, la salubrité, qui nous a donné la mission. Quand nous étions nommés, il nous a demandé de travailler sur 2 volets, sur la sécurité et sur l'assainissement. C'est pour ça que nous sommes là pour les soutenir et surtout que nous l'avons donné encore la chance d'être là avec nous pour ce 2e mandat. Et nous sommes là toujours pour les soutenir et nous ne voulons pas déjà de ces choses ici dans notre pays. C'est pour cela que nous demandons à tous ceux qui va marcher à l'encontre des lois de notre pays, il sera toujours arrêté, comme nous venons d'arrêter ces véhicules de l'Ecotrans. Merci. Bango Chef du quartier. Comprendre o na nyonso lelo ayo tokolala te bazodetruire mboka na biso nde bato tobatela population na babiloko na bango mais tomona boye eza kaka infraction
Apo ikoto kanga bango parce que bango ba beza ya Fati beton. Mais elle Fati azo sala bango le ba bongisaka bango bazo détruire. Ya boye ezalaka te. Mutuka nini oyo koko kozala kaka et juste salité et que kobwaka na commune mususu po batu mususu bazala détruire. Combien de batu bazo kufa oyo ba koto ba virus ezo boma biso or que bango bazo kobwaka la biso malade. Mama yo wana ozomona na kati wana. Yonde mukolo karo ya. Yonde mukolo bakangaki yo. Yonde bakangozo bwaka na nzela. Outi commune limité. Est-ce que bakonzi na bino eko trans ba makambo? Matano, mata tuta soza mukolo ka, mata. Tuta no soza mukolo ka. Bazola ndo mukimo mana Molière TV. Yana mukolo ka ye wana. Lui kanga mutuka na. Démarrer mutuka na. Voilà. Démarrer. Voilà. C'est bon, kata. Bakonzi na bino batina no bwaka na balabala. Yango bobwaka na balabala. Voilà, merci beaucoup. Kita kasi. Ama changomba moko. Acha ba vitre na yo kanga. Esa. Ya bloqué. Ya? Mtu bwaka kia yo na balabala. Voilà, mata, va continuer balanda yo. Voilà. Auti commune limité ba yo bwaka kotona maloko. Démarrer. Limité kuna place au bwaka fulu ezalaka te. Kaka na maloko. C'est bon. Acha ba vitre na yo. Kanga. Ah, to kono na binoka ni maisa. Na limité ba fulu okobwaka te kaka koto na maloko. Oya ko bomaka ka biso, mubondo ezo take biso, bino ko buja ko take biso na ba. Donc comme si biso mala lezi. Motara tombola ka. Camarade combien ande? Combien parce que ba foule moko ba camion e boka kuna nzela. Biso telema ki wana camion e chauffeur ki ba na makonza lega ki wana amoni camion biso za kina foule to ba no kene kwaka. Alors que nous doit fou la raille, c'est le cabinet chauffeur na teme na nzela na nenge fou la na nzela, ay ba kontra monde biso ba kan. Voilà. Donc aye wana telemi wana. Oh, ale ba kan biso, ezalo ba mai te, biso ba de mal chance ya bo. Kanga démarrer. Position. Kanga. Mwana. Kita. Ezalo ba mai ko fele mo biso to ko ina lila bere on parce que na biso to tema ki wana ba. Kita, c'est bon, merci. Ça. Fais ça compter pas cause. Acha ba foni. Acha ba. Voilà. Biso ko sama pe. Biso mukondo ko to kunda na mukondo. To take mabe. Ok, merci. Toujours à quartier Bangomba, on a commis na Maluku. Toujours na vision toujours à chef de l'État à King Bopeto. Mais chose grave, tout le monde mituka ya Eco Trans, ils ont bois toujours ba salité nango na boulevard numéro 1 ya Nino. Pour na kokele circuit. Alors, na intervention ya bourgmestre na biso ya commune na Maluku. Appui armée na biso congolais bile basalisaki biso bakangi bango baye na bango nde bouti komona bakangi bango. Alors yango to senga na chef de l'État pe na ba service nyonso mpona komatisa sécurité bakokotika te
bakompagnie oyo ebebisa nzela na biso parce que kosala prince eza mbongo ebele tosepeli na intervention ya bourgmestre na biso na ndenge azosoutenir chef de l'état puis na deuxième mandat ya chef de l'état topesi ye maboko toujours akeye liboso.